Gentil. Mothers are full of Alléluia. joy. Amen. Maman zalaka gentil. Mothers are full of joy. Po esika ba maman bazalaka solution ezalaka, Where n'est-ce there's pas? mothers, there's a solution. Esika ba maman bazali solution Where there ezali. are mothers, there are solutions. Même na ndako. Even at Place home. nyonso. Everywhere. Esika ba maman Where bazali. there are mothers, Solution ezalaka. there is a solution. Topamboli Nzambe. We bless the Lord. Merci pour na dadi na biso. Thank you to our Father Oyo atikeli biso mwa oyo. that has given us this Mwa month, spécial pour na biso ba a mama. special month for the Tolobi mothers. merci dadi. We say thank you, Daddy. Dimanche ezalaki ma ancienne na biso Victorine. Last Sunday was our elder sister Victorine. Azate pour déplacer muke na Côte d'Ivoire. She's not here today, she's traveling. Et lelo ezangami na kopambola. And today she will bless. Et dimanche pe kozala mama mosusu. And next Sunday will be another Na mother. yango topamboli Nzambe. But we bless the Lord. Tokozwa ba Biblia na biso. We're going to open up our Bibles. Mama na biso aza pi Noela. Mama Noela is here somewhere. Mama Noela leka otangela biso Biblia. Mama Noela is going to read the Bible for us. Nzambe na biso aza malamu. God is good. Amen. Amen. Tozwa ba Biblia na biso. We're going to open up our Bibles Na mokanda na acte. in the books of Acts. Kombo mesano totelemaka mpona kotanga maloba na Nzambe. We will stand up to read the Word of God. Tokozwa acte. We're going to open Acte au up chapitre Acts, 16, chapter 16, versets 13 à 15. verse 13 to 15. Et tokosote tokotanga lisusu kana 16 wana mais na verset 40. Then we're going to jump. We're going to read 16, but verse 14. Tokozwa acte, Acts, the books of Acts, 16, 16, acte chapitre 16, Acts chapter 16. verset 13 à We're 15. going to read verse 13 to 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les jours du Du sabbat, sabbat, yeah. nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensons que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assûmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de poudre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Amen. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Ok, to sauté wana kene na 40, kana 16 wana 40. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté le frère, ils partirent. Amen, amen. Tobeteli mama Noela maboko pona ko encourager ye. Amen. Amen. Nzambe aza malamu God mingi is good. penza. God is good. Nakanisi kombo mesano tozalaka na mwa na biso ya mars. So we normally have the month of March as our time. Nalingaka mwa mars mingi. I love the month of March so Mwa moko much. spécial. It's a special month for Mwa her. moko malamu. A good month for Il her. faut sepela kozalaka fier ndenge Nzambe asala yo You need to mwasi. be happy and Pe proud ndenge that God Nzambe created asala you yo a ozala woman, maman. that God made you a Po mother. adeposa biloko ebele Because He's epai na placed mwasi. so many things in a woman. Alléluia. Amen. Mois de la femme. A month of women. International, mois de la femme. International Ezalaka le Women's Day 8. was on the 8th. Toyebi yango biso nyonso. We know this. Mais pona ko rappeler kaka bizala But bato just musu to remind babosana. you, some people forget. Ezala mwasi moko There's a woman oyo areklamaki that reclaims badroit ya her mama. rights, the rights of a Badroit ya woman, mwasi. the rights of a woman. Po tokoli biso nyonso ensemble mwasi na mobali. That we've all grown up together. Totangi men and baklase women. biso nyonso ndenge We've all moko. gone to school Mais together. kokoma na musala bazosala injustice. But sometimes at work there's Balobi te yo injustice. oza po oza They mwasi. say
you're a woman, oza na droit ya salaire boye you te, get less. yo oza mwasi, You're a woman, il faut vanda kaka you wana. need to sit here. Toyebi bekolo mosusu bapesaka kutu mwasi nzela taloba. Other cultures, women Toyebi na aren't allowed to beglise speak. mosusu kutu bapermetaka te mwasi atelema po asala ta Other libondeli. churches, women aren't allowed to stand Me by mokolo the moko pulpits. mwasi wana One day a woman, atelemaki po areklame she badroit. stood up to reclaim her Yango wana rights. asepelaka na mwa oyo. That's why I love this month. Mwa oyo mpe ezalaka elengi mingi mpo mwa tozwaka bakado. It's a month that we receive Alleluya. gifts. Po soki oza na bana oyo bakabelaka yo te, Because if you don't have basombela yo kids, liputa na they mwa will buy marsi. you in the month of March Bakokabela yo na something. mwa They marsi. will give you Ntango something tozoya in na March. nzela, On our namoni way, bamindele nyonso na babouquet de fleurs. I see everyone Babouquet with de their fleurs. flowers. Mpo na nini bakeluka bamama na bango. Why? Because it's Mother's Mama oza Day. na motu ya mingi. You are so important, Nayebi ke mother. bapapa baza bachef. I know fathers are Me leaders, biso bamama. but us mothers, Tala kaka oza na bebe na libo. look at the baby in your stomach. Obombi ye. You look after the Bebe wana child. bimi. The child comes Kaka yo out. moto olesaka ye. You feed Yango the moi na child. bandako. That's why at home, Bapapa bazaka na bango. they are there. Bakendaka mpe The misala. fathers go to Me work, balobaka te. but they don't speak. Bamama balobaka mingi na The bandako. mothers speak a lot Bana at mpe home. likambo nyonso kaka mama. All children go to Mama. moms for everything. Mama want this. Mama want this. Mama mama. Mom all the time. Et sikoyo soki papa ozwi problème na mama na If ye. you have a problem with the mother, Ah, bapapa basoyetaka bamama. the father. Soki ozwi problème na mama na ndako. If you have a problem with the Bana mother, bakoyebi soki stop. the children tell you. I don't want for The children will take the mother's Mama. side. Mothers. mama. Mothers. Na kati na Bible. Inside the Eza pe na Bible, basi oyo bareklamaki there badroit are na bango. women that reclaim Nakanisi their toyebi ba rights. 5 filles ya Chelo Chad. We know the 5 Bango pe daughters of bareklamaki Philistine. badroit na bango. They reclaimed their Loi rights. ezalaki ete The soki word was, moto aboti mwana mobali te, if you have no male, aza na droit ya héritage te. you have no right to Bana inherit. basi oyo bayebisi Moïse non. They told Moses Kende no. koyebisa Nzambe na Go yo. tell God. Papa na biso akufi na lisumu Our na father ye. died Me with biso his toza na sins. droit. But we have our Ata rights. abotaki bana mibali te, Even if me you have toza no na boys, we droit. have our rights. Nzambe achangeaki And God mpo na bana changed basi the wana. law for them. Toza na motu ya We mama. are very Na ndako so important. mama aza te. At home, if Ah, there's eza no mother, dégâts. it's total Na dégâts. ndako so mama aza te eza If there's dega. no mother, there's Po mama problems. akotaka bisika Because nyonso. mothers go everywhere. Mama azobokola mwana. They raise the children. Mama azo éduke They mwana. educate the children. Mama aza na solution ya They mwana. have solutions for Mama the child. azolesa mwana. They feed Mama the child. azobondela na bana. They pray with Mama the children. azokoriente They orientate via bana. the lives of the Yango wana children. toza ba mama oyo toza That's spécial. why we are special women. Sepela na mois ya mars. Rejoice the Sepela month ba of gift March. kwela yo. Rejoice the Sepela ba gifts. kabela yo biloko. Rejoice to receive Sepela. something. Be Na mois ya happy. mars nga nazala maputa The ebele. month of March, she receives a lot. Bana bakabela ngai. Her children Bana ya gives her molimo mpe something. bakabela Her ngai. spiritual Donc yango children gives her nasepelaka na something. mois ya mars. She loves the month Mais of eza March. maputa te. But it's not just for clothes. Eza mpe kolia te. It's not for eating. Eza mpe kobina te. It's not just for Po soki dancing. totali histoire Because if we look oyo ya at the Yesu story of Masiya, Jesus wana Christ, akotaki epai na Marthe. when he went into Marthe Martha's na home, Marie toyebi histoire wana na Bible. Martha and Mary, we know the story. E Marthe abandaki komitungisama And Martha was bothered na cuisine in the kitchen po alambela to Yesu, cook for Jesus. po asala boye, azongisa koto oyo, aye meme koyebisa She Yesu. can tell Jesus, Ah, ozomona teke ngai nazosala look mosala how much ebele. work I'm doing in Ndeno the kitchen. kotika te ndeko na ngai Marie mpe ya Why is koyede she ngai. sitting there not Me Yesu helping? alobi nini? But Jesus said, well, Marie asali nini? she made the right choice. Azwi part ya malamu oyo Made the ekolongwa right te. choice. Alleluya. Amen. Ekolongwaka te. This choice will never leave. Bilamba tokola te koleka These nango. clothes Eza will po stay. tocouvrir nzoto na It's to biso. cover our bodies. Kolia Eating. ekokende nango na It toilette. will go straight to Nyonso the toilet. tozomona na mokili Everything we see in the eza nango world vanité has de vanity vanité. upon vanity. Ekoleka. It will all go O by. bagrife, Oh, o soki designer. nini Hey, ekoleka. all of this Esengeli will na pass. biso mama. We Tosala need nini us to trouver bonne part. To find the good part. Oyo ya kofandisa maloba na Where Nzambe. to sit the Oyo word ya of God. koyeba Yesu Where Masiya. to know Oyo ya Jesus. kozala moto na solution. To be someone To of trouver solutions. bonne part. To find the Epai right na path Yesu Masiya. towards Jesus Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maloba oyo totangi. The words we've read. Eza na mwasi moko. There's a woman.
o babengi na kombo ya Lydia. Her name is Lydia. Lelo tokoyeba musala nini o Lydia asalaki. We will know the work Lydia did. Tokoyeba musala nini o Lydia asalaki. We will know the work Tokoyeba Lydia kotire did. ba leçon mingi epai na We Lydia. will know how to pull many Lydia lessons azalaki from nani? Lydia. Who was Lydia Lydia? asalaki nini? What did Lydia do? Omoni na kati ya destinée. You know, inside the destiny, Bible bien sûr te destinée na biso eza entre les mains de Dieu. our destiny is in the hands Et of Dieu God. a formé les plans de bonheur dans nos And vies. God has plans of Et goodness non de for us malheur. and not of misery. Et ezali na providence ya Nzambe. It is part of God's providence. Oyo lolenge Nzambe asalaka The makambo na way ye. God does his things. Ntango mosusu And sometimes ba séparation mosusu na bato other separations with ezalaka people na ndenge ya malamu. is for good. Kompe koza na ndenge ya mabe. Or it could be for bad. Ntango mosusu Sometimes ba rencontre oyo tokutanaka na bato. With others, Mosusu ekozala na ndenge ya malamu. sometimes it could be Mosusu for mpe koki good. kozala na ndenge ya mabe. It could be for E bad. rencontre mosusu okokutana na moto. And others accounts. Moto wana mpe akoki koyedo na ndenge ya malamu. This person can help you for the goods. Eza na rencontre moko na koloba ngo terre à terre. There's others that you meet. Rencontre moko pasteur akutanaka na frère moko azalaki ivoirien. Pastor met with a brother that was Ivorian. E frère wana And this brother, bandeko ne babwakaki ye. his family rejected Me him. pasteur azwaki tovandisi ye na But ndako. pastor took him at home. E frère wana And this nzoka brother azalaki mécanicien moko monene. Was a wonderful mechanic. E ntango nyonso And every oyo time, frère wana the brother, esika nyonso ye azalaka. wherever he Soki ka was, motuka na biso ezwi ampane. if the car Soki had a pasteur problem, abengi kaka if the boye pastor calls, mbala moko he came straight away. aza wana. He's there. Mpo na nini rencontre ya malamu. Why? Because they had a good Rencontre meeting. mosu okokutana na moto. Another meeting you can have. Nayebaki papa Wine te. I didn't know Papa E naye Wine. kokutana na papa Wine. And I just met Papa him. Wine akomi lipamboli mpo And na he ngai. becomes a blessing Akomosala for me. bolamu mpo He na starts ngai. doing good to Rencontre me. ya malamu. A positive Barencontre ya accounts. mabe ezali. There's negative E accounts. baséparation mosusu mpe And other ezalaka malamu mingi. separations are good. Po ete ntango mosusu osepare na mutu Sometimes you oyo wana separate from azalaki someone mabe that was bad, me oyo kokutana na mutu na or malamu. you come and meet Yango someone wana good. makambo nyonso Nzambe That's why asalaka everything God has ezalaka done malamu mpo na biso. is for our good. E na kati na baracontre And inside those esengeli biso meetings, tozalaka na molimo ya discernement. we need to have discernment. E na kati ya baséparation And inside zala na molimo ya separation, discernement. have discernment Oyeba to know pourquoi nasali why séparation na did I moto oyo. separate from this Pourquoi nasali rencontre na Why motu did I oyo. meet this person? Pourquoi nasali déplacement Why did I move na motu oyo. away from Moko this mosusu person? napesaki exemple awa. Another day we Ezalaki gave na an pasteur example. moko There was a pastor akende kote ya sango who malamu. went to preach the good news. Akoti na lopango moko They went into a amoni town mama moko alali. and they found the mother there Aye sleeping. wana He went there. ayebisi mama He wana told her, ke naye kote ya sango malamu. I've come to preach the good Directement news. mama wana yoki Straight away she azalaki heard it. saisi ya molimo She was mosantu seized with the Holy atelemi Spirit. mbala moko She stood up. abinaki lozwilo kiti Let me get you a chair. ake kozwa kiti She went taka to lere get a atelemi chair. kozwa When she kiti stood up to get a chair, mire place mama wana alalaki the wall where she was ebukani. sleeping was broken. déplacement Straight away she moved. azalaki na ekute directement She was straight away atelemi touched. She me stood ntango up. mosusu biso But other times, bakoyebi so they likambo will tell you something. oyoko te ya Yeah, you come to yo preach. moni bandako mosusu te ozalaka wapi o You don't see how the leta house yo is ozotundaka baquestion leta yo ozozonga boye ale likambo mpe koyi koyela yo yango wana ifo kozala na ekute That's why you need to be ya sensitive. Saint-Esprit. Sensitive to the Mwasi Holy oyo Spirit. Lydia This woman Lydia, totangi Lydia We've read about azalaki Lydia. femme d'affaires she was a businesswoman. azalaki femme She d'affaires was a businesswoman. tanga histoire ya Lydia Read Lydia's azalaki na story. mbongo She mingi had money. azalaki soki na epoke oyo tokobenga bango azalaki bato basalaka bafashion kua She had fashions. abandaki koteka biloko na She ye sold her things. abandaki kosala badesign na She ye had her designers. azalaki na motema malamu She had a good heart. azalaki na libéralité She was po free. azalaki business woman She was a business azalaki woman. bien She was me good. azalaki na mboka ya But tiatire she lived in Thyatira. lolenge totangi awa The way we read e na it. mboka wana ya And tiatire in this country, ezalaki mboka ya Jezabel. it was the country of Jezebel. Toyebi Jezabel ndenge azalaki We know kosala how Jezebel toyebi works. Jezabel ndenge abandaki koséduire basali na We know nzambe how she seduced me the men of mwasi God. oyo Lydia But this woman azalaki Lydia, kosala mosala na ye she did her work. azalaki na mboka wana She was in this
azalaki na motema malamu, She had a good azalaki heart. kokaba, She gave azalaki kosala malamu mingi, She started parce que ayeba doing ete good. azalaki na mbongo mingi, because she po azalaki had a lot of moyuda. money because she Me was there. eloko ezangaki epai na mwasi wana But what she was missing ezalaki Yesu Masiya. was Jesus Po Christ. azalaki na ye kosala bolamu, Because she was azalaki doing good. religieux lokola She was tobengaka. religious. Oyo bato okoki mpo koya eglize, You can come to church. osalaka mpe bolamu, You do good. osalaka nyonso, You do me everything. nano fungola motema te But you haven't mpo opened your kutana na heart Yesu to Masiya. meet Jesus Christ. Yango wana Lydia That's why na Lydia, mboka ya in Tiatire, the country of Thyatira, Lydia bandaki kosala bolamu. she was doing good. E toyebi te And we know eloko that. nini oyo esalaki ete Lydia We don't know what made Lydia adeplace, move. alongwa na mboka azalaki ya Move Tiatire where she was mpo aya na mboka ya to Filipe. come to the Philippines. Mboka wana ya Filipe, The country of yango Philippines. lelo tozobenga ngo quoi, Turquie. That's what we call Turkey today. Ezalaki mboka non, na ngambu ya Europe. It was next close to Europe. Alongwe mboka na ye She Tiatire, left where she was from. aye na Europe. She came to Europe. Soki tokotala yango If malamu, we look at it well, tokomona ete mwasi oyo ya liboso, the first woman, mwasi ya liboso we will see it's the first woman na mboka na Europe, in the country of ye Europe. wana babengi na kombo ya Lydia, They call her Lydia. abongwamaki She converted na mateya ya Paul. from the preaching of Mwasi Paul. ya liboso na mboka ya Europe The first woman in atiki Europe. mboka na ye ya Tiatire, She left her asali country. déplacement She ya moved koya to come na mboka ya Philippe. in the country of Philip. Mpo na nini? Po peut-être amona ike business na ye koleka malamu To kuna na see her Philippe, business would go ntango well. mosusu amona ike kuna koteka babiloko na ye malamu, she would sell yango well. asalaki déplacement That's why wana she did her move ya kokende na mboka ya to Philippe. go there, maybe. Et tellement alingaki makambo na Nzambe, And she loved the things of God so tellement much azalaki kozanga te na synagogue, because she missed nothing. tellement in the azalaki synagogue. kopesa mbongo na She ye, gave her money so much. alizalaki koluka. Lero akomi na mboka ya When Philippe, she arrived, akomi na mboka ya Philippe, when she arrived, abandi koluka she started to look esika nini oyo akoki kosangana, where she can gather, esika nini ye akoki kokende kosambela. where she can gather for prayer, Haleluya! Esika nini oyo ye akoki kokende kosambela, where she can gather for parce que prayer. alingaki makambo na Nzambe mingi. Because she loved the things of God Azalaki so mwasi ya much. business, She was a business azalaki woman. mwasi oyo azalaki kokaba. She was someone Me lero that gave. akomi na mboka ya Philippe, When she arrived in azoluka Philippi, she was azoluka looking, basambelaka wapi, where do they gather for place prayer? nini oyo ngai nakoki kokende Where kosambela, can I go and pray? place nini oyo nakoki kokende kosambela. Where can I go E and totali pray? na mboka wana ya Philippe And we look at oyo lelo Philippi, tobengi Turquie, That we call kaka Turkey. bamama. Only women. Haleluya! Basi Women. bayebisi ete basi They say women basanganaka gather. pembeni na mai. They gather by the water. Nayebi te lelo nini Nzambe atia pa na biso I ye. don't know what God's put in Hallelujah. us women. Basi Women na mboka na Philippe in the country of oyo Philippi tobengi lelo Turquie, that we call Turkey today. akuti kaka balobi na ye basi They say to our women, basanganaka they gather na pembeni na mai. next to the water. Azalaki na religieux, She was religious. akutanaki na ye na Yesu, tafungolaki motema epai so, me azalaki na motema She malamu. never met Jesus, but she had Lelo a good tozomona pe na heart. beglise moto akozala na motema malamu, Today we can see in church someone has a good heart. apesaka asalaka They nyonso, give, they do everything. me rencontre ya Yesu But they kati na haven't ye met Jesus. eza te. They haven't met Jesus. Alobi ke lelo saba Today is the Sabbath. akangi biloko na ye nyonso, She kept all abike her fo nakende koluka She said, let me go esika and look wapi where, oyo bato bazali kosangana, where people gather. e place pa ke koluka And the place they went eza to kaka look bamama, is just women. eza kaka bamama. Just women. Alléluia. Amen. Quand monsieur on a mis tout dans la Nzambe parle pas que Dieu, God il said. est le mari de et le père des orphelins. For God is Et the le father mari of de orphans and the husband of the widows. Donc on est l'ingolo ba que mari de veuve donc c'est mibali bon donc kufaka ba veuve bon donc Which c'est means kala that ça. loads of Pour basi women baza are malamu bad, n'est-ce pas? women are good. Alléluia. Amen. Voilà baza mari de veuve. Because he's Hein? the husband Donc of c'est the que widows. ba mama ah basimbaka motema na Nzambe. Hold the heart of God. Po aye atobi ah église ezali te. They said there's no church Te here. eza na ba mama moko basambelaka na se ya mai. Mothers gather by
alobi water. okay. She said, okay. Ake kokuta na ba mama She wana. went to meet with these Abandi mothers. kosangana She na ba started mama gathering wana. with these Abandi women. kobondela They started na ba praying mama together. wana. Tozongi sikoyo kote ya Paul. And we go back Po to tolobi Paul. ete Paul Because Paul, yende moto ateyaki he's the one that Lydia. Donc azalaki lokola Lydia. amu ya mwana ya Lydia. Papa ya molimo ya Lydia. he was Lydia's Oyo ateyaki spiritual Lydia mother sango malamu. that preached to her the good news. Lydia atiki mboka na ye Lydia tiaiti. left her country. Nalobi ete ba déplacement mosusu ezalaka bien. Some Esengeli ozala na écoute ya need to be Saint-Esprit. sensitive. Soki nzambe alobi na yo, If God speaks, déplacer, sauter mbangu, déplacer. jump quickly. Potango ozo déplacer, Because when you're na moving, koyoka oya nzambe, listening to God, oko bénéficier ebele. you will benefit. Longwa na mboka ya Birmingham, Leave yaka na Manchester, Come to déplacer Manchester. mbangu. Move. Po ete nzambe ayebi, Because God pourquoi knows ayebi si why. o déplacer. Why so Longwa place boye, kende place here, boye, go here. yaka na bombango mingi. Go quickly. Soko oza mutu akotuna ba question, If your questions are keba answered, okoya korate be careful. lipamboli na yo. This is Haleluya. a blessing. Lydia ake kosangana na ba mama She wana. went to meet with the mothers. E Paul alingaki akende na ye koteya And Paul was on his way to preach maloba na nzambe. the word of God. Alobi akende na ye bakote ya ba She Asie, was going towards bakota ba Israel, Chine kuna. towards China. Abondeli He nzambe, prayed to God abondeli nzambe prayed to po God. akende koteya na ye na Chine. to go to China. Lydia atiki tiaiti Lydia left her town. aye na Philippe She came to mpo na Philippi. déplacement na ye move ya business na ye. for her businesses. Lero akomi na mboka When she Philippe arrived in aluki Philippi, esika nini she bato moved bazali to where kosambela, people gathered. akei She kosambela. went to pray. Paul mpe alingaki akende koteya sango Paul malamu, wanted to go and preach the good news. alingaki akende na ye na He Asie, wanted to go to Asia. abondeli He nzambe. prayed to God. E na butu na kolala ya And in Paul, the night whilst Paul was sleeping, Paul azwi ndoto. Paul had a E dream. na ndoto wana Paul And in azwi, his dream, bazoyebisa ete they told him kende na mboka ya Macédoine. to the Macedonia. Macédoine eza ba Europe de l'Est kuna nyonso, Macedonia ba is all Turquie, Eastern ba Europeans, Roumanie, Turkey, yango bazali Romania. kobenga ngo na Bible ezalaki It Macédoine. used to be called Macedonia. Paul alongwe esika Paul azalaki, left where he was. aloti ndoto, He had a dream. bayebisi ye They ke told okoteya mobali moko na mboka You're Macédoine. going to preach Yaka sometime na in mboka Macedonia. Macédoine. Go to Macedonia. Alléluia. Yango na lobi. That's why mother Il says faut toujours, you maman, should always papa, Father, zala na écoute ya be Saint-Esprit. sensitive to the Holy Zala na Spirit. relation malamu na Have Yesu a good Masiya. relationship with Po o Jesus. nyonso So that molimo na everything Nzambe banda koyebisa the yo. Holy Spirit will tell Obanda you. kosala ngo mbala You moko. start to do it quickly. Mbala moko banda osala ngo. Quickly. Et puis okozwa résultat ya And malamu. you have good results. Paul asalaki mabe te. Paul did not Alingaki do mpe kende bad. koteya sango He malamu. wanted to go and preach the good Mais news. leur azwi rêve. But when he had a dream, Alobi ke he non. said no. Nalingaki nakende koteya na I was Asie. going to go preach Mais in nazwi Asia. ndoto na I butu. had a dream in the Nakende night na to Macédoine. go to Macedonia. Bible elobi na biso ete Nzambe alobi na biso tantôt d'une autre. The Bible says God Akolobelo na speaks one songe, way or another. mais esengeli kozala na écoute. You need to have Oyeba. sensitivity to Po eza hear. motu mosusu Because some balobi na ye people, mpe na ndoto they speak to them abate eza nzambe te They'll parce que say, no, nga nazoketeya maloba na nzambe going dofuna to kende preach kaka the place Lord. oyo ngai nalobaki Go nakende where I koteya want to go. ndoto wana eza malamu That te dream is ala no bandi good. kobondela nile na Pray, ndoto and wana they cancel the mais dream. Paul azalaki na écoute But Paul had ya hearing Saint-Esprit. of the Paul Holy azalaki na Spirit. relation malamu Paul na had a Yesu good Masiya. relationship with Yango Jesus. wana eloko ya motuya That's why it's kozala na important relation na Yesu to Masiya. have a relationship with Jesus. Mama papa nyonso na mokili ekoleka. Everything in the world will go Eloko past. eza ya sika na mokili oyo ya se There's eza te. nothing new under Nyonso the sun. ekoleka. Everything will Eloko pass. moko te elengisa yo. There's nothing Na that should kamwa shake kokomona you. bamama mosusu You see ntina another age akomi nango Even at the age they are, azowelaka biloko ya mokili they're always chasing ntina the things age of the akomi world. nango Till this ye age, alemba te they never ntina tire. age akomi nango the age that akoloba they teke are. tika sikoyo naluka nanu nzambe Let wana me look for God. Alleluya. Amen. Tika sikoyo na ntongo nakomi nango Let me look tika for naluka God. nzambe Let me look tika for nakangama na God. nzambe Let me be mpo smart to badifficulté eza yo ebele Because there's so many difficulties. koza na makambo ebele ebele There's ebele so many problems. kolanda bisengo ya mokili te Do not follow po the ete world. nyonso ekoleka Because all
luka yesu masiya. Alléluia. Yesu ne mopesi na nyonso. Yesu ne ami fidèle. Yesu ne mutaza solution na biso. Ozala ba problème belé na bana. Ozala ba problème na libala. Ozala ba problème na ba relation na yo. Ozala ba problème na ba problème sur problème. Alléluia. Bongo penza mutu azaka na ba problème. Azaka na vie distraction. Mutu azala ba problème. Azaka na vie distraction. Alléluia. Paul yohana telemiake. Atorsi. He obeyed. Akei. He went. Elera kena Macédoine. And when he went to Macédoine est la capitale. It's at the capital Ya mboka wana Philippe. of the country of Philippi. Et na koleka leka ya Paul. And by Paul, Ndaki kokuta na ba mama then he wana. went to meet to these mothers. Et na kati ya ba mama wana na mai. Gathering De there, mama Lydia their mother azalaki Lydia, wana na she kati. was there. Alléluia. Amen. Mama Lydia azalaki na kati. Lydia was there. Omoni déplacement nzamba sali. Look how God moved. Nzamba longoli Lydia kuna. God moved Ayebaki Lydia. ete Lydia azana zelo wana ya kosala nzamba. Lydia had the zeal to work for God. Azana posa ya kosala nzamba. Lydia had the zeal. Tala aye kozongisa ye na mboka ya Philippe. And he took her back to Philippi. Boni mama papa tozaka na bato ebele pembeni na biso. So many of us have people next to Oyo us. azoyebisa o makambo na They ye. tell you Oyo their pa business. azokabela yo. They share Oyo pa with you. azopesa yo. They give to you. Eloko ya liboso ya kotuna moto oyebi Yesu The Masiya. first thing is awesome. Do you know Jesus? Alléluia. Parce que yo kopesa eloko te. Because there's nothing you can give. Mais soki yo pesi ye Yesu oyo oyebi. Jesus that you Yesu oyo oza na ye. Yesu asala bolamu epa na yo. Jesus that's done you good. Moto wana akozala soulagé. They will be free. Moto wana akoyeba They Yesu will know Masiya. Jesus Christ. Biso tobombaka. We hide. Nasi toyokaka soni. We're ashamed. Po yebisa mutu Yesu alingi yo. Po teya mutu sango malamu. Ozoyoka ngo kilo. Ozoyoka ngo nete soki kobanga. O diable atiaki epa na biso ba mama. Me tozala makoki wana. But we are able. Ya koganye bato dans We le are Seigneur. able to gain Mama souls. toyebi nyonso. We know everything. Na mois de la femme. In the month Na of koteya bino women, te ke o ndenge ni tolambaka. I Po won't mundo. preach them how to Bato cook. mosusu balambaka kitoko kutu Others kolekanga. cook even better. Na koloba te ndeni na kokanga liputa. Po ete bamosusu bakanga liputa penza ya koleka. Na koloba te mama Victorine alobaki na biso dimanche I passé. won't speak what Mama Respect ya mobali na yo. Respect your Toyebi husband. yango. We know Po ete this toza na Yesu Masiya. Me nde eloko ya motuya. The most important thing Ame na yo. is your soul. Alléluia. Amen. Okoganye nyonso. You can gain Soko the world, bungisi ame na but if yo. you lose your soul, Kozala religieux te. do not be religious. Lydia azalaki religieux. Lydia was religious. Lydia abandaki koya na ye na église. She went to Lydia church. abandaki na ye kopesa. She gave. Abandaki na ye mpe kokaba. She Abandaki gave. na ye kosala nyonso. participated. Mais rencontre ya kokutana na But Yesu to Masiya meet with Jesus, ezalaki te. she did not. Elere Paul aleki wana. And when Paul Amoni went ba back, mama he bazobondela. saw the mothers Paul praying. abandi koteya bango He sango started malamu. preaching to them La the good puissance de la parole de power Dieu. of the word Alléluia. of God. La Amen. puissance de la parole de Power of the Dieu. word of God. Maloba na Nzambe The word eza of na God nguya. has Nguya power. oyo epenetraka The penza na power that motema. penetrates Moto the ya soul. kutana na Yesu Masiya. person that Soki atia kaka lolenge moko He na may stay kokamwa the same, ye. I'm Po ete amazed. moto akutanaka na Yesu nyonso na bomoi na ye changeaka. Akomaka moto na sika. Po ete Yesu wana azwi place. Yesu wana moto azokonza. Yesu wana azorenye. That Jesus is Akokoma moto na reigning. sika. They will become a new person. Nalobiki topretendaka kolinga Yesu tolingi Yesu I te. know we pretend to Po love soki Jesus, tofungoli mitema but tolingi if we Yesu open our wana. hearts and love Jesus, Tokozala bato bakotindika biso te. Haleluya. not be pushed. Okozala moto moko ozo préparer molimo na Nzambe ezo que je suis dans la joie comme David a dit, comme il dit allons dans la maison de l'Éternel. Bakopusa yo te, yo moko molimo na Nzambe e banda koningisa yo po itotelema po bien te ami fidèle Yesu Masiya. Jesus. Haleluya. Mokolo moko nga na bongo wana ki wana eza témoignage na ngai. The day mother changed with Na her yebaki Yesu Masiya. Na nzela na armée du salut. Na komi de nouveau.
Bateinga Bible Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Na yoki yango, na teli ete na libota na ngai, vie éternelle ezate. Na ndako na biso, moto moko takendaka kosambela. Mama na biso baleki na nga basambela kate. Na yambi maloba wana, na zongi na ndako, na tei évangile. Bango nyonso batelemi. Lelo bango nyonso bakoma kosambela. Alléluia. Pona nzela na ngai. Oyebi Yesu. Do you know Jesus? Oyebi Yesu. Do you know Jesus? Nzinga na yo. All around you. Ozote ya bango. Do you preach? Nzinga na yo. Ozolobela bango na tina na Yesu. Nini bato bako epai na Yesu. Soki yo te isango malamu te. Paul atei Lydia. Atei Lydia. Lydia telaki bomengo na ete. Lydia telaki ete ote na za muto ya mbongo. Ote nga na za bien. Onga na koki na nyonso. Po eza na bapaganu na ba religieux. Oya koloba ete nga na koki na ngai. Naza na posa ya Nzambe wana te. Nga naza bien. Eloko nyonso na mokili na koluka naza nango. Naza na mbongo. Nalataka bien. Naza kitoko. Bana na nga baza bien. Likam nyonso eza bien. Eloko nini na kozanga. Ame na yo nde okozanga yango. Hallelujah. Okozanga yango po ete lifelo ezali lola pe ezali lifelo ezali lola pe ezali lingo kota na lola po kende na lifelo te. Hallelujah. Lingo kende pa Yesu Masia. Tozokoluka biloko na mokili. Yesu ki Nzambe apesi nga na lobi merci parce que eza bien. Alobi ete ya komaki mobola ponga na koma moto na bozwi. Soka pesinga na kosepeleza bien. Soka pesinga boy na kosepela. Me amena ngai. Fo yango nde. Paul atei Lydia. E ndako na Lydia. Lydia lega yokisango malamu. Amemi bango. Yeba Paul bazaki abemaki na baninga na ye. Bazalaki Luc, bazalaki je crois Luc et Silas et bazalaki lisusu bazalaki Paul, Luc na Silas et puis na Timothée. So there was a few of them together. Mboka wana ya Philippe. In the country of Philippi, eza mboka oyo pe it's the country Paul Paul akotaki na boloko went into prison. na mboka wana. In that same E country, réveil ekotaki na mboka wana. awakening came to that E country. mboka wana ya Philippe yango esika mwasi oyo ya Piton That's why the oyo woman of Paul adelivrakaki. that Paul Le delivered, Paul azoteya sango when malamu. Paul was preaching Mwasi the wana gospel, azoya she kokomante. came to Mpona nini po mboka ya Philippe Because Philippi, toyebi yango Turquie eza mboka ba Turkey, tolobaka barabe bandibu bango nyonso baza kuna country of so many oyo bayebi maloba na Arabs, Nzambe they te do not know e the bazali word of kosala God. binzambi na bango they did their own elore gods. Lydia bongwani And when Lydia Lydia was azwi converted, ndako na ye Lydia took her ekomi house. selile ekomi ndako na Nzambe She made it the house of afungoli the Lord. motema bengi She opened her kofandisa Paul Timote Paul, Timothy, Luc na Silasi Silas na and ndako Luke, na ye all in her house. elore Paul abandaki kokende oteya na Silas When Paul went to nde preach to yango Silas, mwasi wana abandaki koderange bango that's where she was bothering them. azoderange bango baza basali na Nzambe bolanda bango bazali basali na Nzambe. Haleluya. Amen. Diable akoki koutilize basi The devil can use women too. diable atilisaki toyebi Jezabel. The devil used Jezebel. Diable akoki koutilize yo God, the devil can use ekofungola you. porte te po diable aitilize Do yo. not open the door. Diable akoki koutilize pe mwasi na Nzambe akoki koutilize mwasi na nzela ya malamu. God can use women E through diable ways. atilisaki mwasi wana And the devil used her. boyoka bango Listen to them. baza bato basali na Nzambe Children of yango God. Paul And Paul na Silas and Silas, baye kobondela they prayed. balongoli molimo wana ya They Piton cast out the epai na spirit. mwasi wana They cast ende out the yango spirits. wana And bakangaki bango And that's where they were arrested. bakangaki Paul na Silas toyebi histoire They were arrested. bakangi bango mpo na délivrance so basalaki Why? epai na mwasi wana Because na they mboka na delivered that Philippe woman.
Nzambe aza malamu. God is good. Nzambe alingi biso mingi. God loves us Nzambe so akoki much. kotilize yo na nzela ya God bien. can use you Ko pe good. Nzambe akoki kotilize yo na nzela ya mabe. And God can use you. Diable akoki kosalela yo mwasi Devil maman. can use you. Pe Nzambe akoki kosalela yo pe kaka maman. And God can use Lydia you. yoki parole ya Nzambe. Lydia heard Lydia the word of apesi God. ndako na ye Lydia gave her house mpo na maloba na Nzambe. for the word of God. Alléluia. Amen. Lydia apesi ndako na ye mpo na maloba na Lydia Nzambe. gave her house for the word of God. Ayambi atiki basali na Nzambe bavanda na She ndako na ye. received the word, the man of God in her house. Alléluia. Lelo mokili nayebi te soki tokoma bakretien tokoma ndenge I nini. don't know what Christians were like now. Moto azobengama mokristo chrétien Someone is called a na Christian. monoko mpo azolobaka aza né Through de their nouveau. mouths, they say they're born again. Aza né de nouveau. They're born again. balobaka nini tokoma la vie ya kebakeba Yeah, hey, life will be careful. Be oyamba careful. mutu Hey. tokoma la vie ya We kebakeba are careful, na meme na careful. ndako na nga wi bato mabe bazali There's bad me people, okoki mpe yes. kobondela Nzambe akoriento You na can bato ya pray to malamu God to amen give you good people. akoriento na bato ya malamu give you good moto nyonso people. aza moto ya mabe Not te everybody is keboko rate negative. lipamboli na You yo will miss out esoki on lipamboli na yo ezalaki na nzela If your ete blessing was yo true, pesaka bato to give people, oyambaka to receive oza na people, liberalité you have me freedom. yo ndenge mokili ezolakisa the way biso the world showed yo us. komikaka o te Hey, mokili ekóma na kebakeba be careful. moya koyamba moto eza te No way to moya receive napesa people. moto eloko boye I eza can't te give anything. moya nazongisa boye I eza can't te give back. me bible ebi na biso te continue toujours kosala Bible tells us to bolamu. go around doing good. continue toujours kosala To bolamu continue to tant do good. koza na saint esprit epai na yo When you have the tant Holy koza na Spirit, molimo na nzambe when you have epai na God's yo Spirit in ndoki you, aza na pouvoir te so should lobaki have ozanga power. molimo na nzambe Unless you have the alleluya Spirit of God. ozanga molimo na Maybe you have nzambe got the Spirit wana of ne ndoki God. ozala na pouvoir na yo Then the soul should ngai have naza na power. yesu masiya I have Jesus. ngai nazwi eloko na ngai I have what na I need. bonzambe oyo naza In na the yango goodness that I have, nabondeli I pray. napesi yo eloko na And I ngai give you my okoki things. kosala ngai mabe You te can't harm alleluya me. Amen. lobaki ozala na bonzambe te Maybe you don't have God. pesa Give. lydia apesi lere Lydia asali gave. rencontre na yesu When she masiya met Jesus, amultiplie parce que azalaki multiplied. eloko wana ezalaki kati na because ye he was inside her. ezalaki kati na ye He was inside nde wana her. ayebaki na ye yesu te That's why she azalaki didn't na ye know Jesus. religieux She azalaki na ye wasn't koya na religious. église She came to comme church. habitude Just as mais normal. lere ye kokutana na When yesu she met Jesus, yesu wana afungoli motema Jesus yesu opened her heart. akoti Jesus went yesu in. wana change vie na ye Jesus changed her eye life. kobakisama And it came to be multiplied. apesaki priorité na She ye prioritized na her makambo time na to nzambe the things of God. alleluya Amen. lydia apesaki priorité na Lydia ye prioritized na makambo na The nzambe things of God. ah mama obongwana Have you changed? hey, papa tobongwana Have you priorité been na biso converted? eza nini Who is your priority? eh? yo moko na motema na yo Your na heart saint esprit and the Holy omoni Spirit. tovandi awa na saint esprit And the na Holy yo Spirit moko and yourself. ezoyebisa yo Tells you priorité na yo eza nini your priorities. mais lydia lere But abongwani Lydia, when she was lere converted, ayoki maloba na when she heard the nzambe word of God, apesi motema ne she mobimba gave apesi na wholeheartedly. ndako na She ye gave priorité na wholeheartedly. azalaki business woman She was a businesswoman. priorité na ye apesi yango epa She nzambe gave God her alobi ete priorities. oyo nyonso naza nango Everything that I have euti epa na nzambe comes from God. to priorité na nga So my liboso priority first ekozala nanu nzambe will be God. alleluya Amen. nayebi ete na mokili na se I know on this Tokomi earth, you build a house. otongi mpo You osilisi yango build, you finish. olali te And you don't sleep. alleluya Amen. olali yango And you te don't sleep in it. sikoyo soki ozwaki temps na yo nyonso na If vie you ya took se all your time on ozo earth, kobatre kaka otiki nano building, obosani you're nzambe building, mpo you're tonga building. ndako You forget God to build this house. obosani You forget God. otongi nanu ndako Build your house. kota nzambe obosani You forget e soki God. liwa eyeli yo What if death comes? alleluya soki liwa eye What if death comes? omoni ntango le bato bakufaka You know when people die? so nake na matanga If I go to funerals, soki nayebi nanga moto wana te if I don't know the na person, kokoma te na nga te oyo azalaki malamu oyo azalaki mabe oyo mpo nayebi na nga te because I don't know them. ekoma moto nyonso soki akufi aza malamu If they died, they're good. Eh? bino koto bozolela ye repose en paix You say soki rest in bazongaka yebisa oke yo ozolobanga repose en paix You're telling oyebi me to makambo rest nga in nazomona awa You know what I see here. alleluya Amen.
tosalela nzambe tango toza na Let's bomoi. serve God whilst we are living. Salela nzambe na yo tango oza na pema. Serve God whilst we are living. Kende ko gagner ba ame tango oza na bomoi. Go and gain souls whilst we are living. Moto na moto akozwa couronne na ye. Each person will receive their Linga makambo crown. na nzambe tango oza na Love bomoi. the things of God whilst Salela you are nzambe alive. tango oza na bomoi. Work for God whilst Me you bien are aimé linga alive. nzambe wana. My beloved, love Salela God. Yesu Masiya. Work for Jesus. Na lobi ete naza leloko akopesa yo te. Yango wana pe Paul ateyaki Lydia. Naza leloko akopesa yo te. Napesi yo Yesu Masiya. Yesu aza nzela. Yesu aza bomoi. Yesu aza solution ya makambo nyonso oyo ozoluka na vi na yo. Eza église te. Eza basali na nzambe te oyo ozokende olukaka de gauche à droite. Yesu Masiya aza nzela. Linga ye na motema no mobimba. Fungola motema na yo. Pokotisa Yesu wana. Pofandisa ye. Nyonso na yo avosala. Everything you're going Kende to kotuna do, Yesu. ask Jesus. Yesu nalingi na déplacer. Jesus, I want Awo to lobi do. nini? What do you Yesu say? nalingi na sala boye. Jesus, I want Nalingi to na do sala this. rencontre na I muto want oyo. to meet Awo this. lobi nini? What do you Saint-Esprit say? koyebisa yo. Holy Spirit will tell me. Alléluia. Amen. Kozala moto na sentiment te. Do not be sentimental. Kozala moto na sentiment te. Do not be Sali eza sentimental. individuel. Salvation is individual. Paul akutani na Lydia. Paul met with Lydia. Atei Lydia sango He preached to malamu. Lydia the good E news. Lydia azongisaki abandaki And kokende she oteya na mboka went ya and utaki. preached where she was. Asukaki kaka wana te na She didn't Philippe. stop there. Abandaki kozonga na She mboka took na the ye. word back Koteya sango to malamu. preach the good news. Tout autour na yo. All around you. Sango The malamu. good news. Sango The malamu. good news. Sango malamu ya Yesu The Masiya. good news of Jesus. Surtout na baperiode ya Covid. Especially during COVID. Bao batikalaka na ndako. Those that stayed Po at babandaki home. koya na église They te. didn't come to Ti lelo church. batikala. Till today they're at home. Ti lelo. Till today. Alléluia. Ti lelo. Till today. Batikalaka bato internet. Just Batikalaka bato ya ba online churches. koswap. Pasteur na ngai oyo, pasteur na ngai oyo, pasteur na ngai oyo. my pastor. No. Online churches. Alléluia. Amen. Yaka na synagogue kosalela nzambe. Go to the temple. Po ete eloko nzambe adepose kati na What yo. God's placed in you, Okosalela yango na ndako te. you will not use it virtually. Do oyo oza nango. The gifts you Okosalela have, yango na internet te. you will not use it virtually. Okosalela yango na kati na You ndako na will use nzambe. it in the house of the Oza na Lord. makambo ebele oyo nzambe You have adepose. so many things God Okosalela yango na placed in you. kati na ndako na You will use nzambe. it in the house of the Lord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lydia apesaki ndako na ye. Lydia gave her house. Apesaki ndako na She ye. gave her house. Nde tolobi nzambe akosalela moto nyonso. God can use everybody. Nzambe akoki kosalela moto nyonso. God can use everybody. Ozala na mbongo, Whether you're ozala rich, mobola, whether you're ozala poor, soki ndenge nini, whether you're like ozala this, soki ndenge nini, whether you're like nzambe that, akoki kosalela moto nyonso. God can use Yo whoever. pesa bomoi na yo epai na Yesu Give your Masiya. life to Jesus. Nzambe akosalela yo. God Kozala na will soni work te ya kotémoigner Yesu. Do not be ashamed to Kozala testify na Jesus. soni te ya Do not kotémoigner be Yesu ashamed to Masiya. testify Jesus. Kotémoigner Yesu Masiya kozala na soni te. Do not be ashamed to testify Jesus. Alléluia. Amen. Banda yo oyeba Yesu. Since you've known Jesus, Okoki kotanga ke nga mpe na bana oyo namema dans le Seigneur. can you count who you brought to the Lord? Za na bana oyo omemi dans le Seigneur. How many souls have you gained? Kozalaka na susi ya mokili te, mokili te, Do biloko not worry, mokili the te. world, Non, non, the non, non, world, non. the world, Za na no. bana oyo omemi dans le Seigneur. Have spiritual Oyebi ntango children. ozosalela nzambe. When you work Ntango for ozomema God, bana ozoteya when you sango bring malamu. people to preach the Ozomema good bato news, dans le Seigneur. bring people to the Lord. Nzambe akosalela yo ebele ebele. God will do Oyo so moko much for okosattendre même pas que nzambe moto asali yango. That you was not even ready for. Alléluia. Amen. Alléluia ba maman. Amen. Alléluia ba papa. Amen. Alléluia. Amen. Témoignez sango malamu. Testify the good Lydia news. yoki maloba na nzambe Lydia received akei the word of koteya God. Yesu She went Masiya to wana preach to azoteya Jesus. She na preached. baserviteur na ye her ya ndaku. servants of the Lydia house. bandeki kolekisa mutu te He did not let na anyone go baserviteur by. na ye Even azoteya her bango servants. sango malamu. She preached Mutu the good nyonso news. Lydia akokutana na ye Everybody akoteya she ye met, sango malamu. she Mutu preached the nyonso good azalaki na news. ndako na Lydia Everyone in her house received akolanda nzambe ya Lydia. the good news. Mama Lydia oyoki komba Lydia. You heard the name of Oyoki Lydia. komba You Lydia. heard the name of Lydia. Lydia.
azali kote asango malamu was lero preaching the good akutani na news. Yesu When she met Jesus, afungoli motema na ye she opened her afungoli heart. homme intérieur na She ye opened her interior man amipesi and she gave herself. privilège na ye liboso ezalaki nanu Yesu Masiya She gave priority to azalaki na ye Jesus mpe na Christ. business na ye She had her businesses. po azalaki moyuda Because toyebi she ke was bayuda there. barespectaka journée na We bango know ya that saba they respect ata their kutu Sabbath mbongo day. yango azwaka ndenge nini Even if mokolo they do na saba whatever, moyuda the akoloba Sabbath te day, Jews na respected kofungola it. yanga magazin te They will not nake serve. koluka Yesu They go and Masiya look for Jesus. Lydia amipesaki epai na Yesu Gave herself to Jesus. sango malamu ekoki kofungola baporte The ebele good news can open so many doors. sango malamu ekoki kofungola baporte The ebele good mama news can open so many doors. bana na yo oteyaka Your bango te children, you don't nayebi preach ke to bana them. na biso baza un peu difficile I know European mais kids soki are very biso difficult, bamama but if us toza mpe na mothers, motema oyo ya kimia ya molimo na we have the nzambe peace of God, tokoteya bana na to biso preach to our children. alleluya Amen. tokoteya bana na biso We'll preach to soki our tokoti children. semence ya malamu epai na bango If we go into esika good nyonso seeds, bana na biso bakokende everywhere they will bakoyeba go, ete no they will know, no, nakoluka no. nzambe oyo mama na nga I asalelaka will look for the God my parents serve. nakoluka nzambe oyo mama na nga I will asalelaka look for the God my parents serve. eyo mama mokristo And chrétien you, mother Christian, na ndako na yo in your house, nalobi ete diable I said the devil asalelaka basi uses na kote women. ya mabe He uses them nzambe mpe negatively. asalelaka basi And God na uses kote ya women malamu in the good. Jezabel azalaki mwasi no Jezebel was a azalaki na makambo woman. mabe She had bad Lydia things. aza mpe Lydia mwasi was ma also azalaki na a makambo woman malamu full of positivity. alleluya Amen. nzambe aza malamu God is good. tolinga nzambe wana Let's love God. tosalela ye Let's work for Him. toteya sango Let's malamu preach the good mama news. kozalaka mama ya monoko ebelebele te Do not just talk mama too kozalaka much. moto ya babien matériel te Not only mama linga materialistic nzambe goods, love God. wi biso bamama tosalaka nyonso à We la do it fois all at times. toza na makasi oyo nzambe atie We epai have na biso strength that God's placed in mokuwa us. oyo alongolaki wana koti wana elongwaki The epai na rib we took bapapa out from the men, bamama toza makasi we are so strong. alleluya Amen. toza We makasi are so strong. mama kozalaza na ndako A boye woman could be at koto home. azolamba She's koto cooking azoyesa here. mwana kesala Today bozongisa she's boye doing this koto for the azozongisa boye children, toza and she's makasi doing bamama this. They can do it okei mpe all. mosala full time They go to ozongi work, mpe na they ndako come back lambi home, they ozongi cook, na ndako okipe they go bana back, they look ozongi after mpe the ozwi children, to ya and priere you take na time to bana na yo pray with your nyonso tu wana children. kaka mosala ya mama Women can do it all. alleluya ozongi osali boye You go ozongi back, you osali do boye this and you kaka do that. mama Just women. etiki ozala mama ya solution Let you be a woman of etango solution. oza mama ya solution And when you're a woman of aleteya solution, mpe sango malamu Preach the bao good bayebi news. yesu te bayeba yesu Those who masiya don't know Jesus, bao know bayebi yesu Jesus. te bakangama na Those who yesu don't know wana Jesus, be stuck to Jesus. alleluya Amen. oza na bato ebele You have so oyo baza many people ndinga no bayebi yesu that te are around you who don't know Jesus. bazozelaka yo te ya They're bango waiting for you. bazozela yo pesa bango They're témoignage ya waiting for malamu you to give their testimony. alleluya Amen. bazozela yo pesa bango témoignage ya They're malamu waiting for you to give a good testimony. kozala mama bilobaloba te Do not be talk. alleluya Amen. kozala mama bilobaloba te Do not be talk. kozala mama bilobaloba Do te not be talk. lobelaka yesu Speak to Jesus. soki ozolobela yesu If you speak to okozwa Jesus, eloko ya you malamu will have something soki good. ozolobela yesu If you speak to yesu wana Jesus, akosala bolamu Jesus will do soki you ozolobela good. yesu If you yesu speak wana to Jesus, akochange vi na yo Jesus will soki change ozolobela your life. yesu If you yesu speak wana to Jesus, akobongisa nyonso Jesus oyo will eza fix kati na vi na yo everything in your naye life. koloba kaka na ntina na yesu masiya come oyo to speak mokolo about moko achangeaki Jesus vi that na one nga day oyo lelo changed my nakomi life. servante na ye I've become kaka a yesu servant wana nde naye only koyebisa that yo Jesus. naye kotaliso yesu I've come to linga preach yesu Jesus. wana Love soko Jesus. oyaka comme habitude na If you église come like habit fungola in motema church, na yo tika open your yesu wana hearts, azwa place let Jesus na bomoi take na yo place in po your soki life. yesu azwi place na Because if bomoi na yo Jesus takes place, okolobela moninga mabe te you will not soki gossip. yesu azwi place na If motema na Jesus yo takes place, okosala moningano mabe will te not do soki yesu bad. azwi place na If motema na Jesus yo takes place, okotongaka lisusu you will bato not te gossip. soki yesu azwi place na Amen. motema na yo
okozalaka te mama ya bilobaloba ya You will not be kopanzaka to bato talk and soki destroy yesu azwi place If na Jesus motema takes na place yo in your heart, okokoma moto na sika You will become a new okokoma moto na person. sika You will become monoko a na yo new kotemoigne person. bolamu Your mouth will monoko na yo testify ekoloba goods. malamu mingi Amen. alleluya Amen. tokomi na suka mpo We are nasukisa at the end. mama biso bakretien All of us il faut Christians, toyeba yesu we need masiya to know Jesus. totala mokili ndenge ezokende Let's look at the world. kati na baeglise tokomi In obomana churches, we're killing each bapoison other. ekomi parci Poisons parla everywhere. yokanisi moto aza na yesu You think this masiya person has akokotiela Jesus. moninga na ye eloko ya mabe Poison someone. moto aza na kati na yesu Someone that masiya has Jesus. eske akoki koyina moninga Can na they ye hate another? moto aza na kati na yesu that has Jesus. kaka awa bosisi eglise obandi kotonga moninga And churches libanda start gossiping. eske oza na yesu wana Do you have mitala Jesus? kati na yo Look at yourself. zala na yesu na bomoi na Have yo Jesus in fungola your life. motema lolenge Open lidia your heart afungolaki the way Lydia yesu did. azwaki place And Jesus took place. zala na libéralité Be free. telema kote ya sango malamu Stand kolo up and preach the akopambola good yo news. Amen. totelemi mpo tobondela nzambe wana We stand up totelemi to mpo pray to God. tokumisa nzambe wana azali nzambe likolo na nyonso yesu masiya abongwani te Alléluia. Il est le roi des gloires, He's the God le of Seigneur glory, des the seigneurs. Lords of lords. Banda kobondela telema Preach esika the good ozali. news. Telema esika ozali. Stand up Telema where you esika are. ozali. Stand up Pona where you kolobela are Yesu wana to likambo. say Il what est not le to roi say des to gloires, Jesus. He's the le King to Seigneur King, des seigneurs. the Lord Lelo of toya Lords. kopesa bomoi na biso epai na Yesu. Today we're gonna Po give our etazali lives to nzambe. Jesus because he's Hallelujah. God. Oh Amen. Yesu, hallelujah. Amen. Nyonso pona yo. Hallelujah, nyonso pona yo. Oh, lelo na pesi elaka ko salela. Nyonso pona yo. Okolo Yesu nyonso pona yo. Lelo na pesi elaka kosale. Allons-y, toke. Oh, nyonso pona Yesu nyonso pona. Nyonso pona yo kolo Yesu sopona. Nyonso pona yo masiale. Lona pe si elaka ko salela. Oh, nyonso pona yo. Hallelujah. Oh, nyonso pona yo. Yesu pona. Oh, nyonso pona yo masiale. Lona pe si elaka ko sale. Tombola mongongo banda kobondela nzambe wana. Banda kobondela nzambe. Banda kobondela nzambe. Banda kobondela